Mardi et là, nous avons ce journal, la peuple info lingala, to fongo on est sengono, sanangama primature pour la retraite, c'est le forum du génie scientifique congolais 2025, Fungwamaki, lundi 11 août, na palais du peuple sous le haut patronage, il y a président de la République, Oyo Azala, qui représentait la première ministre Judith Soumina Nathalie Kaila héritier Mapinde Miba, accompagné qui est. Forum ya génie scientifique congolais 2025 et Fungwamaki officiellement lundi 11 août 2025 na palais du peuple na ville ya Kinshasa sous le haut patronage ya président de la République Oyo Azala qui représentait na circonstance et paye ya premier ministre chef ya gouvernement Judith Soumina Tuluka. Boyena atmosphère moko ya empreinte ya engagement pour l'avenir scientifique ya mboka premier ministre a procédé qui na lancement ya édition Oyo azwaki maloba na kombo ya chef de l'état a prononcé qui discours na ye a insisté qui na rôle moko ya makasi Oyo science pe ba scientifique pour le développement national message présidentiel ezala qui relayé et pa ya Judith Soumina pe et soit qui retentissement moko ya makasi bozali bactéria émergence ya science ezali lux kakate kasi ezali condition pour na prospérité amonike bilenge ba ingénieur mbula oyo euti koleka ba présenter ki ba prototype révolutionnaire na bango na énergie solaire pe na biodiversité ba biologiste bango bazali ko innover na santé publique ba entrepreneur oyo bazali ko transformer makanisi na ba entreprise moko ya malonga misala na bango ezali ko mériter ezala protéger pe valoriser na nzela ya partenariat public privé oyo ezali bongo sur terrain ndenge chef ya gouvernement atalisaki premier ministre atalisi priorité ya kopesa na gouvernement recherche scientifique innovation pe allocation moko ya 3% ya budget ya l'état pour na recherche scientifique ezali ko marquer rupture moko ya malonga pour na ba année oyo elekaki secteur oyo ezwaki kaka 1% ya pamba ya ba ressources publiques engagement financier oyo eza na cadre ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 oyo pilier 1 ezali kolobela to parmi ba action phare na yango redynamisation ya centre ya recherche nationale pe ya ba mise en place ya diffusion ya ba modèle technique pe ya production oyo ezali bongo ya malonga pour na protection ya priorité intellectuelle. Na intervention na yo na cérémonie oyo ministre sortant ya recherche scientifique pe innovation technologique ye atalisi ke enseignement supérieur pe universitaire na recherche scientifique Gilbert Kabanda adressaki bilan ya édition euti koleka ya forum oyo pe etalisi espoir moko ya makasi pona année 2025. Boye na ngambo mosusu na suka ya cérémonie officielle oyo premier ministre Judith Soumina Tuluka asalaki visite guidée na ba stand nyonso ya exposition oyo esalemi na forum accompagné na ministre sortant pe ba personnalité ya ndenge na ndenge bayaki ko découvrir génie scientifique congolais pe ba matérialiser na nzela ya diversité pe ba invention nyonso ba prototype pe ba découvrir ba biloko ya ndenge na ndenge oyo ba chercheurs ba ingénieurs ba innovateurs nationaux basali boye na occasion échange direct et longo na ba porteur ba projet oyo pe ba réalisation na bango forum ya génie scientifique congolais 2025 ezali kokoba tina suka ya semaine yango ezali kopesa plateforme moko ya valorisation ya networking pe ya réflexion stratégique pour na avenir ya science pe ya technologie na République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Soumina Ayambaki lundi 11 août, ministre d'État et aménagement du territoire Guy Luando Oyo Aouti Kozalabongo nommé le ministre il y a relation avec le Parlement Oyo Ayaki ko présenté bilan il y a avancé durant mandat naye Nathalie Kaila héritier Mapinemi. Premier ministre Judith Soumina Tuluka ayambaki ministre d'État Guy Luando Mboyo oyo auti kozala nommé na ba relation elongo na parlement occasion ezalaki pona ye a présenté bilan na ye ya ba avancé oyo a réalisé na mandat na ye na ministère ya aménagement du territoire pe apesaki officiellement ba outil stratégique oyo ezali hérité et pa ya gouvernement Souminois Guy Luando atalisi production ya ba instrument ya oyo ezali constructuré planification spatiale oyo ezali rendu possible na soutien moko ya malonga na chef ya gouvernement parmi biloko wana historique ya aménagement du territoire premier genre depuis 1957 politique nationale ya aménagement ya territoire
ba guide technique pour la élaboration ya plan ya ba province, ba solution ya aménagement ya développement concerté pour la gestion moko optimisée ya ba ressources naturelles. Aye allié kolobake amemeli mama ba outil nyonso ya mobeko. Loi historique oyo na secteur ya aménagement du territoire, politique nationale pe ya aménagement du territoire, ba guide nyonso pour na ko permettre ba province ba yeba na ko élaborer ba plan professionnel ya aménagement du territoire. Nyonso wana na gouvernement souminwa yango esengelaki azala informé na makambo oyo nyonso esalemi. Ministre d'État alobi occupation spatiale anarchique ya lelo ba église ba bar bo ba habitants oyo bazali kovanda bisika oyo esengeli te. Nyonso wana ezali désordre feo oyo esengeli ezala stoppé na vision ya premier ministre. Loi oyo ya sika ezali kokota en vigueur le 12 août, 30 jours après publication na yango na journal officiel. Ba ko imposer planification moko ya malonga pona ba projet public nyonso pe privé. Outil ya planification spatiale oyo et ko permettre kozala na territoire moko aéré. Boye de gauche à droite esengeli ko prêcher Jésus na droite kasi babar ezali pene. Ba maison ebele ezali kotongama na ndenge ya malonga te. Ba piscine boye ba immeuble ya 20 étages. Premier ministre asukisi biloko wana. Désormais, inspecteur bazali formé ba OPJ spécialisé pour na ko faire respecter mobeko ndenge Guy Luando atalisaki. Na plaidoyer Guy Luando apesi na Judith Suminwa paternité ya ba réforme nyonso pe atalisi rôle coordonnateur infatigable action ya gouvernement oyo. Premier ministre azali ko incarner vision ya chef de l'État kopesa mboka mobeko oyo madame la première ministre depuis 1957 ezalaki na décret kasi yango ezali coordonner le lope et komi bongo kobota mbuma ye alobi azalaki kaka instrument po na kotalisa likambo yango atalisi héritage oyo etikami na successeur na ye aménagement du territoire Guy Luando atalisi ke engagement na ba nouvelle fonction bakoko ba mosala na coordination ya premier ministre ndenge vision ya chef de l'État ezali kotalisa bosimba ke na présentation ya programme d'action ya gouvernement na Assemblée nationale. Premier ministre ataki point d'honneur na bonne collaboration institutionnelle et longo na parlement. Ba membre ya Union Congolaise ya Lemba bayaki lisusu ebele dimanche 10 août na résidence ya secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brèche Engali pona kosepela ndenge VP Mukoko Samba azali bongo reconduit héritier Mapindemi Fabrice Lundobi. Ba membre ya Union Congolaise ville ya Kinshasa mingi penza base ya secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brèche Engali Obama oyo bazwami mingi na commune ya Lemba bayaki lisusu weekend eleki bazwaki résidence na Edaso pona kosepela na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé confiance et pa ya vice premier ministre et ministre de l'économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo azali président to autorité morale ya parti na bango Union Congolaise iko loyimbo na monoko mabina batalisaki vraiment esengo na bango pambate balobi mosala oyo professeur Dr Daniel Mukoko Samba azali kosala na gouvernement azali ko stabiliser de plus en plus économie ya mboka na biso ezali eloko moko bakoki kotika yango bongo te na tina wana bayaki lisusu kotalisa esengo na bango ndenge kaka bino moko bozali komona bilili topesi matondo mingi pa ya mokonza mboka oyo a renouvelé lisusu confiance na ye et pas ya notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko. Topesi lisusu félicitations et pas à notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Notre autorité morale a zolité pour biloko akolie sala nini ekita a stabiliser dollar biso tomoni mboka za na guerre mais banda gouvernement na bango ekotaki dollar etikali komata
bazo bunda lisusu po dollar esala nini ekita. Bosimba pe boyi baketomona ki présence remarquée ya Mbuta Alphonse oyo azali directeur ya cabinet na secrétariat permanent yepe azwaki maloba pona kote ya bana ya Union Congolaise alobi moko na moko esengeli asomba carte moko na moko esengeli alakisa vraiment ke azali mwana ya Union Congolaise bisika nyonso esengeli carte na ye ezala opération somba carte ezali eloko moko ya motuya pona bana nyonso ya Union Congolaise. Tochaki opération somba pe lakisa carte na yo. Bosimba pe boye bakemilulu oyo ezalaki vraiment riche en couleur bazwaki pe domoko ya kafu ya bafle moko ya munene pe ba écharpe elongo na biloko ya ndenge na ndenge ezali don ya conseiller tite apesi pona ba membre nyonso ya uko ya ville ya Kinshasa basalaka ba réunion na ndenge ya malamu pe visibilité ya parti ezalaka na ndenge moko ya kosakana te ni don ya baflo mutasali biso yango ezali conseiller Tite azali na cabinet ya vice premier ministre ya économie alobi tozo salaka ba réunion lokwa bato bazo zale belé apesi biso bafle oyo po bafle oyo soki tozo lobata mutaza kuna ayoka tokosenge pa yi nzamba sala nini nyonso elikaki vraiment kitoko résidence ya Bridge Engali Obama secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa eyindaki na ndenge ya kosakana te kolia komela ezalaki vraiment au rendez-vous ambiance ya fête ezalaki total pona kotalisa esengo ya bana Ukoville ya Kinshasa président national na bango professeur Daniel Mukoko Samba azali reconduit pe bazangaki te na occasion ko remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokoba kopesa confiance na président national na bango professeur docteur Daniel Mukoko Samba. Banotable ya commune ya Kisanso mingi penza ya quartier Kiauta bazalaki bongo na réunion préparatoire pour na kosala ba élection ya banotable ya quartier na bango bolanda ba détail ya elema oyo. Réunion oyo esalemi na botambwisi ya motindami ya bourgmestre ya commune ya Kisenso, chef du personnel Kakese esangisaki ye elongo na chef ya quartier ya Sika ebimi na Kisenso ebengami na kombo ya Kiauta pe mwandambo ya bapapa na bamama oyo base présentaki. Objectif ya bokutani oyo ezali pona kopona banotable ya nouveau quartier oyo. Kasi lokola bato bazalaki moke bareportaki yango mokolo ya samedi le 16 août ezali koya na ngonga ya 9h ndenge chef ya quartier Pierre Ngimbi alobaki tosangani awa pona développement ya quartier na biso pona préparation ya élection ya notable na biso poti toyeba kubimisa bayeba kokamba quartier na biso na notabilité na biso pona kotambusa quartier na biso yango tosangani lelo awa toyokani po ete nyonso moporami esalama mokolo ya poso le 16 sazi na kopesa na population nyonso ete baya na mokolo ya poso tosangana elongo topono baponami ba président na biso pona kutambusa quartier na biso. Bosimba ke quartier Bikanga ekabwani na biteni mibale moko itikali na kombo ya kala ya Bikanga se mosusu ezwi kombo ya Kiauta. Quartier ya Sika oyo ezali na 14 avenue pe Kisenso ezali lisusu na 17 quartier te na ndenge ya kala kasi na mokolo ya lelo commune oyo ekomi na 25 quartiers. Troisième édition de la conférence des leaders chrétiens et Kozala Bongo organisée du 15 au 16 août 2025 na avenue Kimvula numéro 3 na commune ya Kitambo thème na yango ezali bongo le fonctionnement du ministère d'Abokambemi ya évangéliste Ernest Mungu Bolandaye na micro ya Francis Kanza Lokoka. Oui, bien-aimé, Basal Nanzambe, les 5 ministères, ancien diacre batunyonso bakapembe na basali na nzambe na ye liboso na bino partout bisika oyo bozwinga kopesa bino sango malamu ya conférence monene ya basali na nzambe oyo kozwama na commune ya Kintambo na arena biso maison Mbungu vers Vélodrome avenue Kimvula numéro 3 du 15 au 16 août pour dire c'est vendredi et samedi na bengi bino boya ibele thème na biso ezali le fonctionnement du ministère.
comment les ministères fonctionnent, comment les ministères doivent fonctionner. Tout ça, on a éminent homme de Dieu, les représentants légaux, il y a KDC, il y a Mokanabiso, le révérend docteur Eric Mavinga, puis tout ça, on a président, il y a structure mounine, il y a Marem, puis il y a commune, il y a Baoumou, il y a Konabiso, Godé Mundingu, Nangaï Moko, l'évangéliste Ernest Mungu. Nous croire que nous sommes à bénéficier d'un plus au ministère. Moi, je vous invite très nombreux. Venez et vous ne serez pas déçus. Conférence, il y a des leaders, parce que les leaders, vous savez, ceux qui sont leaders déjà, Tengami, le fonctionnement du ministère, par exemple, le fonctionnement est montré. Ce qui montre le fonctionnement la montée, et qu'on peut ça air, il y a mal à monter, et qu'on détruit, on peut bêler 4-4 na erreur, 4-4 na échec. Donc, c'est que tu es soit maïel, ou écouter ça, comment tu fonctionner, le ministère, pour te sauver les bottes dans Zambie, ou dans la paix, pour te captation, et ça pour la salle dans Zambie, nyonso. Tout le Bible a 5 ministères, tout le ici, diacre, ancien, pourquoi pas des modérateurs, tout le monde travaille pour mener la salle dans Zambie, en général, invitation pour la binonioso. Na couleur enseignement Bosimbake Institut technique de météorologique ITEMAT na mokuse ba fongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 bo le kakuna na site na bango ya Barumbu Ista. Stéphane Skandi. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication ITEMAT ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026. Et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire ITEMAT ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya ITEMAT oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki deja kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin ITEMAT ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo deja classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpe eza kopesama ntango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya ITEMAT ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue Aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya Barumbu. ITEMAT ndolo mfumu ya formation technique. Collège Prof Aouka et Fongoli pe déjà ma porte na yango pona année scolaire 2025-2026 na ba extension na yango nyoso oyo ezami kuna na bumbu pe na makala hérité mapinde. Mosungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026
pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alinga kabana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele. Bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année. À part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka. Ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango. Na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te. Nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège prof Aouka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya Le Destin topé na direction ya Souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience et longo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na boti bo ya na 40,000 bona primaire, 45,000 bona maternelle, pe 48,000 bona 7 na 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bosa na ebandeli ya année scolaire qui les 30 septembre pour permettre biso to faire fonctionner l'école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Aouka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Aouka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Aouka yende mosungi ya bana. Collège prof Aouka yende champion. Ba inscription SIP et bandi kuna na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Neron Mbungu nyoso na ekuna na commune ya bango ya Kisenso. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo Fondation Neron Mbungu.